Pierrette oh na yo pe moto mbongo ezali nini ezali mutu abu na biso bana ya batu atela biso balwa mpona nini mpo ordre ezala mpona nini mpe mpo mpe bobangi ya nkombo na ye eko akozala kasi mutu na mokili touti kolobela ngo deja na ntango kaka ya adamu na eva deja babukaki mibeko autorité ya nzambe ezali deja nini sape kasi wana ezalaki bolia nzete mbuma na nzete oyo te sikoyo banzete oyo mama ani eza lisusu banzete oyo eza kaka oyo ezalaki mutu kolia nzete oyo te nokoya kokufa na ndenge nini explike biso eza kosala eloko wana te soki bible apekisi koboma te sino te kokufa donc koboma te merci mama alinga banza okoki koloba ye te mpona nini kaka adamu na eva bato bazwaki lwa ya kolia nzete oyo te ordre instruction loi biso mpe koya komona ye te na ntango ya moïse ndenge olobi koboma te kosala boye te loi eyaki baloi yango eyelaki na nsima ya mabanga ya ntalo le 10 commandement n'est-ce pas le 10 commandement bandeko na ngai na banza tosili koyeba yango deja ete tokolobela yango te mais eyaki mpona kotia autorité ya nzambe na mabele oyo mpo respect ezala mpo bato toyeba kotambola entre biso na biso na relation ya biso na nzambe ezala mpe nini malamu n'est-ce pas bon na ba 10 commandement oyo na ndeko na ngai na banza okoya komona ete eza divise na 2 camps mosusu ezali mpona korespecte nzambe mosusu ezali mpona biso na mabele oyo me nyonso aka kobengaka nini bacommandement nyonso mpe eza na penalty na yango okoya komona ete nzambe ntango apesi mobeko ya lobi kozala na banzambe mosusu na présence na ngai te wana eza mutu na nzambe wana mutu na nzambe parce que mutu na mutu qu'est-ce que vous avez à voir na yo oza kobangaka nzambe na yo ya yo moko respecte mokolo ya sabato mokolo ya yenga lobongo soko okenda yo te yo na moninga na yo na baparana oza na problème c'est que yo na nzambe kaka moto oza na problème mais baoyo moso etikali okoya komona ete ezali relie na nini na bato kaka soki obi koyiba te elingi koka koyiba eloko ya moninga na yo te koskosa te kokosa moninga na yo te koboma te koboma moninga na yo te parce que yo mpe olingi te baboma yo n'est-ce pas ok sikoyo oyo ya nzambe na nzambe soki osali yango na nzambe balobi soki olobi oyo eza lisumu mosusu eza ya mutu na nzambe okomprendre sikoyo na ntango osali no yango te tolongwe na wana bongo na oyo olobiki eza ya mutu na mutu siko mpona nini esala soki osali lisumu oyibi mutu olobiki omemi lisumu donc nzambe akopindeli olingi akoloba ete bamasumu ezali relie ya nzambe na mutu soki osaleli lisumu epa na nzambe na mobeko oyo etali ke ya ye par exemple respecte mokolo ya yenga yo respecte yango te seke nzambe immédiatement yo na ye boza na problème osali lisumu epai na nzambe me olingi opose question ya koyeba ete bongo soki par exemple obomi to oyibi moninga na yo mutu n'est-ce pas epuis olingi oyeba siko koma siko baza kolota osali lisumu contre nzambe pendant ke olobi yo impression olobi ke masumu eza entre yo mutu na mutu kaka wi ya solo place ola okoya komona ete nde place tolingi kokende na mpoko lelo oyo ndeko nanga landa ngai très sévèrement na makambo oyo ezali ete masumu oyo ezali ke mutu asali lisumu contre nzambe na kozala korespecte autorité ya nzambe immédiatement na lisumu ezali ete mutu asali yango contre moninga na ye mutu koma nzambe azali kobalanse na bapeshe oyo na koma nzambe azali kotia penalty epuis koma nzambe azali komonela yango ndeko na ngai avant tokangama na question na korépondre à la longue ntango tozali kokita me okoya komona ete bamasumu oyo tozali kolobela mokanda ya jacques ezali koloba ete soki tokolanda malako na nzambe kiyeba le 10 commandement oyo alors tosala nyonso tokokisa yango tokokisa nyonso le 10 commandement nyonso tokokisa yango parce que ngai te mokanda ya jacques de 10 ezali koloba ete mutu na ntango opesi confiance na 10 commandement oyo nzambe asili kopesa oza oblige olanda yango mpe okokisa malako oyo ya 10 commandement est-ce que bato mpena bazali oyo balandaka le 10 commandement nyonso wana mpe balandi nyonso wana avana répondre jacques abakisi soki okwei na moko na yango kaka nyonso esali nini zero okwei donc okokisa yango nyonso eza lokola mai eza wana ezali nango kalme yo oza na libanga ya moke obwaki na mai tobo
mai esali nini Endingani. elingani mutu msoyo alibanga munene abwaki na mai esali nini elingani bite ezali mai ya bato ezalaki calme nini eningisi yango Libanga ya mkene ya munene. libanga mokele ya monene elingi loba te lisumu ya monene ezali te lisumu ya moke mpe ezali te masumu nyonso ezali considéré comme nini même degré yango aza komona ete nzambe ayebaki ete mutu akokoka biloko etali masumu akozala te na kati na moïse ayaki kopesa ye mpe solution na bapéché paye basolution yango bandeko na nga toyebi yango ezali confession oseyoka koma confession bato baya kokonfese banini bamasumu na bango en fonction ya nini asali oyo ye aza koreconnaitre aya kosenga pardon epai ya nani epai ya nzambe okoya komona na ta ya moïse baconfession de péché ezalaki divise bamosusu akoya na meme abomi ye aye kopesa ye na baprêtre basango epui yango nde mutu esali ete aye kosenga nini pardon na masumu na ye bamosusu akoluka pigeon ça dépend ya degré ya masumu oyo ye amoni asali aye kopesa na nyonso oyo aron azalaki en charge ya koya korepresente bato na confession masumu une fois par an azalaki koya mpona koya kosenga pardon ya israel nyonso mpo nzambe asala nini alimbisa masumu ya israel d'une façon générale mais d'une façon particulière bato baza koya na ndenge bamosusu bakoya na mbongo apesi sacrifice na ye bamosusu banyama ayeke oyo napesa ngo en fonction lisumu nasalaki bamosusu mpe bakoya wana bakosala bapriere spéciale osi omona moto akotaki kaka jeune priere aza kolia lisusu te pour 7 jours pour ntango mikateli otuni oza kosala nini akoyesa oyo secret ya nini ya ngai moko soit atalaki lisumu epui ayepa na nzambe abi o nakolata subiete nakolia subiete parce que naza kosenga pardon na nini na lisumu nini nasalaki n'est-ce pas bamosusu bakokende pa paster epa sango aje kosala nini aje kosala confession masumu na ye nyonso oyo parce que moto azotante azonga na periode oyo adamu na eve bazalaki avant balia nini mbuma mpo azonga na pureté toza koluka koma okoki kozonga na eden na jardin d'eden oyo ya kala ya avant adamu na eva balia nini mbuma yango wana bato basi bareconnaitre ke mobeko ezali awa kolia mbuma te nokosala nini okufa di commandement mpe ye na tour na biso keba le di commandement ezali awa respecte baloi oyo soki orespecte yango te okosala nini okokufa pasi kokoso ekoyela yo nde bato avandi kokoso yango eya basali nini baweleli kosenga ja nini pardon question ezali eske bapardon yango esimbaka eske bapardon yango esimbaki na ta ya kala tango tokokontinue nde tokokontinue kondimola sujet oyo etali confession bapéché na péché ye moko na péché mama ani oza kolandanga bato mosusu mpe baconfession bapéché na basecte na baeglise na communauté na bango bakoki kosala mpe barituel bakimpanganza ndenge na ndenge bamosusu swate kozwa putulu bamipakoli bamosusu kolata bilamba epasuka nyonso mpona nini mpo baza kosenga nini na nani confession ya bapéché likambo etali bapéché moto alingi kopéché te mpo na conséquence ya penalty oyo akofuta me motu nini aza capable ya koevite bapéché question naza mama ani estce bato bazali oyo bazalaki akoki kosala nyonso bapéché te wana eza impossible kokosalama te wana eza impossible okoki kosalema te estce osi oyoka quelque part ke bato bazali oyo bazali ke bakomona nzambe bakomona lola ya baoyo basalaki mpenza péché te bakomona nzambe mais olobi nanga ke eza impossible tokoki kovivre sans péché te sikoyo na pose question estce bato bazali oyo d'après yo bakomona lola po bato mosusu balobaki antuka ngai namemaka sumu te na komona lola soki alobi yango donc eza solo donc asaleli masumu te akokota lola ngo wana nde bato oyebi na cité na communauté na église bon sikoyo toya na bible mpo bato yango toyebi bango te toya na bible estce na bible bato bazali oyo okoki kopesa témoignage selon lecture biblique na bate osi oyokashake bato oyo
possibilité ezali ou bien ondimi oza na kondima ete bakomona lola bazali ya na bible na soki totali ntango bakanka jésus ntango batiaka ye na croix wana bazalaka brigand moko azalaka wana na nani na moyibi bon na moyibi azalaka wana moko oyo brigand wana alobaki nini alandaki jésus makambo ke yo mwana na nzambe sibikisa yo moko tozobikisa bato mosusu me yo moko bokomibikisa te ozomona sikoyo oyo moyibi wana ye ayebisaki mutu moyibi nanabi yo ngai nayo toza bata masumu tika koloba makambo oyo me sikoyo jésus alobaki ni moyibi oyo mosusu akozala na lola na ye na nzela moko me sikoyo na komprenaki te ndenge nini ye azalaki moyibi epo akoti na lola oyo mosusu wana akoti na lola te merci na ntango tokontinue nde tokoya kopesa baexplication